Oui. Merci beaucoup, Newsvar, et bonsoir à tout le monde. Oui, je suis Kofi Gold, oyo bayebi. Donc, nga nazalaga na deux artistes oyo ngai na soutenaka. Donc, Mopao et puis na Ferregola. Mais au-delà de ça, je suis aussi fan de amoureux de la bonne musique. Mais sikoyo eza na ba artiste nyonso te. Donc naza na ba artiste na ngai oyo nasepelaka na bango pe bazali. Et puis ba mususu pe nasepelaka na bango te pour ne pas na citer ba kombo na bango te. Voilà. Merci VAR, Newsvar. Je crois que c'est pour la première fois. Oui. Oui, na matana live na yo. Bon, na yoki avant na matana nous nazaki na se, nazo yoka batu ndenge bazoloba tout ça. Na seki kaka. Na seki parce que moni makambo ya fere hein. Batu bakenda na oga ndenge kaka ya faux. Pourquoi? Parce que bayebi capacité ya mwana mobali wana, bayebi savoir faire na ye. Sikoyo yango oleba lobela ba capacité na ye to ba savoir faire na ye, mais batu bayaka kana ba biloko moko ko critiquer, ko diminuer ye. C'est comme si avec le côté mais bango bayebi bango nesu bayebi. Mutu oyo na Congo wana, mutu oyo aleki fere akoyemba kobina azate. Donc wana ngamu na olobango azate. Donc respect na Ferregola, tango bozo mata bozo ya koloba ba biloko na bino, respect na artiste wana. Pour artiste wana aza inégalable. Okanga mo olelo azali inégalable. Selon yo. Asalaka makambo na tricherie te. Aza en fait aza vrai. Mais biso nyonso toyebi ba artiste belé. Donc ana lobaka par Mopao à part Ferre ba artiste belé baza bato makiona. Zolanda. Billetterie efungwami lelo ezalaki mpona prévente, c'est-à-dire bato oyo basinscrivaki mpona prévente. Alors tomoni possibilité dona prévente, possibilité ya kosomba billet ezalaki kaka d'une façon électronique, c'est-à-dire online. Vous avez une carte bancaire, nde okosomba billet. Oui. Donc, si vous avez une carte bancaire, vous okosomba billet. Oui. Et puis, ezakaka pona batu oyo ba réservaki, oyo ba s'inscrivaki na pona prévente. Batu nyonso bakotsa ba email na bango. Alors, bah, qui opportunité, à recevoir billet. Mais papa Van Damme, le vieux Van Damme, mais il y a des gens qui ont acheté le billet les jours J, et bazola qui saye kota awa sala awa, et zaka tek ba o ba kenda ba kota ki ba mail na bango déjà. Na comprendre tout le binini. Na lobby boy, yo lobby boy. Bato bazwa ki o ba somba ki ba billet, o ba sombi billet. To bazwa ki billet et yo lobby ke za ba oyo ba taki déjà mail na bango déjà. Et on se connaît dans lobby boké. Il y a aussi des gens dans vos lives, to ya live bande ko misusu yo yebi misusu to ko yeba misusu ko yeba bango te oyo pe bat misusu ba somba ki billet le même temps et prévente et bané ko salama. Oui, oui, na boité, c'est-à-dire bon, on moni likambo prévente, prévente ezaki pe façon moko ba tester capacité ou bien capacité ya artiste soki
a koki ko sala pe mobondo. Alors lelo to moni a démontré en haut to moni ndenge ba billet etekami et puis ba billet zo continuer ko tekama. Na éviter so botali parce que ngai Vandam, est-ce que mais ticket la ngana nfina loba te bosko so bando kata katanga ga aux dernière fois na intervenir sur Zoloba. Talobi me Vandam. S'il y avait une forte demande ou bien il y avait une forte vente, il y a billets, il y a fait Golandais, prévente et salami, on voulait voir aussi certaines catégories, ça pourrait être épuisé. Oui, mais justement, kasi yango na lobby, na éviter ce qui, parce que nga vana banda olobawa, na outi kotala sous configuration, alors, eza na ba catégorie mususu, itikali kaka na, ba billet muke, donc ba place mususu, donc, omoni prévente fungwami lelo, non, lobby, fungwami lobby parce que les autres ont déjà les 6. Fungwami lobby, bah, billet tekami, et la prévente continue, jusque le 8, parce que le 9 secondes, bah, fungola, nyonso, c'est-à-dire, bah, plateforme nyonso yko fungama, bah, oyo ba linga, oyo ba zana problème, parce que, izana mutu nyonso te, azana carte bancaire, izana bat musupe, bazana ba cash na bango, mais moi, ba soma billet zate. Vous comprenez? Donc, oyo, ezalaika que mutu oyo azana carte bancaire na ye nde azana possibilité ya kosomba billet. Osomona. Alors sikoyo le 9 tant ba ofungola ba plateforme nyonso ba o balinga kosomba na cash. Alors ba okende kosomba ba billet na bango physique, par exemple na Fnac ou bien Leclerc, donc voilà. Bah, place peut-être bah, ticket master, ticket voilà, bah on nyonso, donc nyonso ko fungoma le 9 mardi, donc mardi prochain, donc calmez-vous, calmez-vous. Omoni loko yo na linga ngako loba troté boro yo toko betango bino bo zalando calme, botika na bino ko tiaba makelele boya ko sala ba débat moko izanga nango tina tout ça banini parce que producteur oyo azo produire faire si a produisa ki kulutu a produisa ki kulutu mais oyo salami lobby ndenge ba prévente salami lobby producteur aliendungu zitende munoko suye alobi ai donc ba gaulois penza ba lakisi producteur que non biso toza ba gaulois biso to lukaka te ke wombongo na gouvernement po to somba ba billet mais biso nam to o chiter parce que mambo ya mbongo ya omoni problème na bino yo zo kata katanga ozo lianga ba minutes na ngai nam mambo mbongo ya gouvernement moi je n'ai pas je suis pas na maîtrise nango ceci ya ko zala dans des éléments on a roya au tchato na prouver bato que c'est vote c'est photo ils en ont ka ba rimer de hier ba mi pepigande yaka donc je n'ai pas des éléments que je peux prouver ou bien si on te demande de nous prouver bah il fait tout ba élément au ils ont la sabiso que bah misusu ba sombarato ba gouvernement peut-être tu n'as pas un document où tu n'as qu'à tu n'as pas au cas où tu es légal ah tout le monde qui si on te dit peut-être tu peux nous prouver un autre document qui nous montre des choses que tu as parlé peut-être aux ana une capacité à démontrer du son bon va Zela, papa, nga muna na parole. Zela, pardon, na kaki malbate, pardon. Non, Zela, s'il vous plaît. Zela, papa, parole, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, mais va venir un peu sur news, va venir Ndeko, boti tangai na loba, bo souffrir na loba. Tant bino bo loba ki awa, tant bino na leza ki aukanga. S'il vous plaît. Donc, vous respectez Ngapé. Merci beaucoup. Tout tika ndeko loba, tout tika papa vanda maloba, s'il vous plaît. Donc, oui, VAR,
oyebi ke ozolianga ba minute na ngai 5 minutes na ngai opesaki ozolia lianga ngo ozobenda nga mpo naloba mpenza te donc tikelanga mpenza temps mpo olie ba minute na nga papa vanda nga na kolia minute te parce que nga soki na sentir eloko moko boye oyo olobi naa na question otuna yo naa na droit kotuna question oui mais sikoyo yo ozokenda ngo molai trop sikoyo ozobendanga ba minute na ngai parce que naokaki bien olobi ke moto na moto ya na 5 minutes donc nalobi kaka 1 minute yo ozwi déjà 2 minutes tala niveau donc mpo naloba ke omoni mokili mobimba eyebi oyo nyonso eleki na makambo ya bandule oyo ozo comprendre donc mpo nafana nga wana te mpo nga nayeli makambo ya bato te me nayeli ka makambo na biso donc bato bazala calme olie oya avant mutu oya oloba kende nanu tala na kroki ya sale tala babiye ndenge ekei nde okoya koloba oyo olingi koloba donc na minute oyo boza na bino calme tokomona bacatégorie ekozala épuisé kala te donc là tozana na prévente ti le 8 le 9 bafungoli makambo nyonso donc bagaulois baza déterminé mobondo boro tokobeta ngo boro tokobeta ngo parce que bino il faut bo respecter bagaulois donc wana ezali obligatoire il faut bo respecter bagaulois donc gaulois nyonso aza mobilisé azosomba babiye na ye alors na likambo ya Panther ayaka biso toyebi ke Panther avant ya Panther azalaki wangila azalaka wangila après oui parce que alobaki eloko alobaki likambo ya bagaulois ngai eloko kasi nga na mateli eza babiloko nga nazoloba na tikelanga pa vraiment var eza mba liboso na ye na live na yo pesa ngai elengi wana nazonga susu prochainement Panther azalaka wangila aye epa bagaulois comme infiltré lokola biso tozalaka toyambaka toujours na esengo soki moto aye toyamba ye me nzoka toyebaka te ke azalaka mwana nioka oyo tobokolaka ozo comprendre alors ntango sikoyo akoli akomi koswa biso ozo comprendre mutu moko abengana ye te ye moko tellement ayebi mabe oyo asalaki yango ye moko akima yango nakomelaka ye partout nayebisaka ye oza double face ayebi pourquoi ntango nakomelaki babiloko wana ozomona mais soki asombi biye na ye mpo ya ndule mutu moko akoboya te mutu moko akopekisa ye te aya na ye ndule mais sikoyo culpabilité oyo eza na kati na ye nde yango mutu ekomi kolobisa ye akomi kobanga ke oyo bagaulois bakosala ye te bagaulois bakosimbe na nzoto te parce que azose rappele ke na ING nga na ye déjà tozalaki na mwa baproblème jour tokutana na ING nga kutu nayebaki te nga mobutu apresente nga tala Panther yeyo nabi mutu oyo afinga ngai tusa banini nalobi ke naobeta ye siko na okange kachi bon wana ezalika na ndenga blague na ndenga blague siko Panther akaukaki akomi lokola soso babwakeli mai akanisaki peut-être na kobeta ye mpenza nayebiseka ye te oza ndeko na nga wana ezalaki nango blague ozo comprendre nayebisaki kaka keno kosala susu ndenge wana te toyamba na biso wana mpe eleka nango ozo comprendre alors mpona ndeko na biso Bilbao oyo amataki alobi ke soki aza moto akanda so mpe nini elomo alobaki nga na koloba ndenge aboye papa fere Kofi Mopao abengaka ye Ligue des Champions ozo comprendre donc kombo wana malangwa s'il vous plaît kombo wana ko blague malangwa s'il vous plaît Mopao abengaka fere gola Ligue des Champions babengaka ye mpona voir wana pardon papa Vandam nazo chite na nga ozo continuer pardon s'il vous plaît ozo continuer
bandeko s'il vous plaît soki na pesi papa Vandam tamboye ça veut dire que papa bozwa papa Vandam ne bozwa nzungu bozwa papa Vandam nde bozwaka bapatu o basara bapanel ya minene bozwa ebonso bomoni na pesi etan s'il vous plaît bo silikate bo yimate s'il vous plaît papa Vandam tozoka. Merci VAR. En tout cas, merci pour le respect. Mon pao a bien faire Ligue des Champions. A bien Ligue des Champions pour nous. Il a pour la combinate, mais il a pour la voix. Vous comprenez? Alors, musicien, il a eu ko yembate, à sa faux musicien. Donc, Bilbao, musicien a yo, à sa faux musicien. Tala. Bo sambelaka nzambe bo lobaka merci na nzambe parce que azalaka na ba musicien ya bien lokola ba faire gola bango nde basala ye lelo azala ozo comprendre parce que sans bango donc ye akosala eloko moko te po eloko oyo ya yebi ezaka sauter likelele donc ici akoyemba na voix nini voix nini alors bo respectaka faire pour voir wana batu mingi ba amfia kango batu mingi ofere yemo ka yemba ke nzambe na voix oyo pesanga yango ememela ngai binemi tout ça banini mais bako pakata donc ndeka bo pakata kawana ndeka boya kolobaka mabe affaire donc parce que boyebi qui il est vous comprenez donc ngai loka na usinga na bino respect na faire gola et puis boroyo toko betango dada bozela Adidas to betango na 3 jours alors botike la biso tan to ana tan na biso to wela to sa course na mutu te to bandi lelo producteur yemoko a senti oyo kaka démonstration penda donc force penda ya niveau moko sanate artiste nani producteur aliendu muzitende alobi ai alobi c'est vrai ça pourquoi kamwende ngwana parce que atikala ko mona nanu eloko aboyete en un jour. Merci beaucoup VAR, merci pour la parole ndengo pesinga et puis pour le respect. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci tozo nego na ko nga okita na kitalanga okipe oyoka pe bande peut-être bazana eloko ba na oyoka nga bango na tana se parce que na tango répondre na mayani bandeye papa Vandam pantera lobi amati pona yoko kita te tozo ndeko si mais kasi yetanga na banda ko loba ya kita ati na ko na kita te yoko kita te zira tozo ndeko ka parole na loba na kitalanga si sobi ko pese ndeko azali kolo moto ya nzambe no zira parole papa news igwe moto ya nzambe tozoka moto ya nzambe te igwe plus de moto nzambe moto nzambe igwe plus de moto ya nzambe pantea tozoka news je Vandam abina kitaki po ya mataki je Vandam premièrement na wali soki na kitaki te po yo mataki tu vois nazaki ba maman bazaki to na se rendre compte que natikali na mwasi ndi na kitaki je Vandam na ING ngosani eloko te okatisa teke nazali lokwa mwana soso akoleli mbula no biso baluba baswahili tozala na courtoisie omoni yoza papa na temps réel obotanga tu vois obotanga oza camarade na nga te ke namoni yo na ING na nzoyamba yo to bazoseka to panza mitono mwa distance ezalaki entre nga na yo oza mokolo vie na biso ya matalana toyebi na tiktok voilà je Vandam aïe na ba live au tambola place banda ofinga yo so omona ta live moko au panter afingi yo akeno na ndenge mabeka abeta bordure nataki na bato mais nafinga bato te j'ai pleinement le droit pour aimer Fally j'ai pas besoin d'être warrior et puis boloba te ke nazali mwana nyoka obobokola yebo bato oyo banda kopesa batrain na bapanel osenga bango yango osala bango liste donc wana oza mokolo excuse nga mais
na kati no wana enfantillage mo kati na yo oza so opesi moto eloko moswani oye kobotoli donc na bato banda kosala balive oyo osala opesa bakado osala liste ntango oswani bobebani obimisaka liste bazofuselo bakado opesa otikala omona komba pantere te na kati na un vieux vatan napesa yo respect ebele mais là vraiment tu as débordé nga motu moko te na tiktok asombelanga billet afutelanga hotel mpo lobake azalaki mwana mioka tobokolaki donc vous autres vous avez le droit d'être gaulois et d'être profil de défendre le profit et quand moi je suis là simplement pour oloba bienfait à Fali exploit à Fali ça vous pique quoi un vieux vandame on me colle des vieux n'attend réel au bout d'amati un vieux vandame il peut ça un peu respect nga manka batute moni na loba mo na TikTok on a banga te seule personne on a kindali na be na matin na panel c'était Junior Mouton parce que Junior Mouton a insultanga tina ba intimité nanga et moi en retour na matin pe na panel na recadrer tu comprends même au bout na ING aloba panter baloba ofinga rabona isa mo bout soki ozana vidéo ozana capture d'écran la singa panter na ofinga yo bimisa yango na komata na panel na représenter m'excuse aloba même chose et pas bordure na FCI bordure azana numéro nanga tinde la bordure ba capture d'écran na vidéo place na zo finga yo na moya na parlement pour s'excuser atika l'ortide te parce que moi je n'insulte pas son affinité tout ce qui est dans ma mabe donc arrêtez un peu avec vos intimidations là de bas j'en ai ras-le-bol là hein? Vieux Vandam j'en ai vraiment ras-le-bol franchement j'en ai ras-le-bol de vous sauf à bien que artiste a mal entouré artiste il faut comme un professionnel ou un des qui va finir ferré ou un des qui va finir ferré Mouton a produit en ferré à autour de la licence de 2025 na carrière mon ya ferré là à qui on moi na mort qui a autour de ma minorité d'âge à continuer qui majeur qu'à la militaire à qui produire artiste le quoi ferré là si ça ce qui bon à l'école l'artiste doit s'améliorer mais il faut pas d'avoir non à finir à faire Nabina Rodia, sous concert, il y a fait rigoler la pour aider Nabino et l'ongoué na musique et comme il faut tina ma vie réelle. Il y a Nabina Rodia, sous concert, il y a fait été. J'ai mon billet, il y a catégorie diamant. Mais Nabina Rodia, parce que vous êtes des homme animal. Waba tout vous avez battu, waba homme animal. Ma place n'a plus besoin d'un jungle. Moi, censé pour vivre dans la nature, il faut monter dans la jungle. C'est abusé. Pour lui, t'as pas de droit à finir. Il n'a pas de là, Tony. Un vieux vandame. La liste de bateaux, il y a des cadeaux, il y a des billet. On m'a la panthère dans la carte. On m'a la vieux vandame. On m'a la et même si il y a un concert à faire, moto akobeta na ye ndako aza na ye te to soki obetaka loba okimi Europe ozongi na Congo mais tant que kozalaka na Europe to ozala na France partout okozwama so ozwami na nzoto boye te ata na molimo na kindoki okozwama donc viens to garder ma bande ya respect pardon. D'ailleurs, politique de nos Bangoulois, pour se faire une place, pour se faire aimer, tu dois être impoli, tu dois réfléchir à l'envers. C'est ça, critère pour être gaulois. Pour certaines personnes, alors, papa n'a pas eu pour m'attaquer ça va la Mukatongo, pour foutre la main nervale, n'a pas d'encore qui pour satisfaire à une minorité de personnes, pour avoir peur de vous, que pour bêta, pour matin. Yo moko a, oya ki ko finga parlement. Yo moko ya ki ko finga parlement, ki ba finga ki yo. Après que les conseils pardon zoni na parlement. Combien de fois yo moko se plaignent parlement na ba finga ka, maison blanche ba finga ka na okende sou boité. Après mo ki ta conseil pardon zonga. Yo linga pena za lokwa. Tenta na bobola te vie fanta. Baso na bino sala ngebe ya c'est pas bon. Tenta na ba position na ka.
na TikTok depuis na ya na tika la ofinga artiste bon côté je suis là pour leur pesa bango ba fleur ba éloge ça bon Dieu na beki pour boulot na bango ça va passer to mo pesi na lo ça na côté na ofinga fali te pour na sebisa yo vanda en tout cas soki concert o ngana ko ya na Angleterre ezaka ya fali pour ngana ko Angleterre so ezaka na sfinga fali pour yo pesa na visa Angleterre ye lambalia na ontala mo na TikTok mais na ofinga fali te pour na sebelisa batu moko boy et kosimba te et même faire egola naza cliente ya faire egola aza vendeur soki marchandise a tekeli ngana moni eza bien te j'ai pleinement le droit ya ko réclamer qui n'en te plaise de son etalinga te moto apesanga ligne de conduite to il faut soko oza mposa olobe ya papa ape yaka kaka na panel na biso bangolo bana ligne na bangolo ngana koya ozosala promotion ya babillet na bino me kuna bobeta masolo ya stade de france na deuxième date ya fali me bino koko bozana na makambo na makolo bokogéra ngo te bana lino ya Il y a un concert aussi na Libreville le franchement faut commencer à abuser moi mibali kana mwasi viens vanda les grands hommes ya bamboko ya bamokili oro ils sont tombés que par les femmes soki obetanga boye mpo na mwasi mais obetanga mpoza mobali mais nga na opesi mpo na mwasi faut faire très attention franchement faut faire très attention. Moi je pense que Panther c'est bon to pesa non c'est na yebisaka lo mwasi bavie oteka face na yo keba ozwa basous-marin na Angleterre wana okoyeba te donc évitez là hein c'est bon là otekela faire babie j'en ai marre de vous. Va na répondre après na kitananga na ebisa yo utuke na kitananga Boda Caps, la ville est calme, Boni. Panther, makambo nyonso oyo olobi awa ekonsenenga te. Est-ce que ngai nayebisi yo bato nyonso nde baolanda awa est-ce que ngai nauti oloba awa ke yo finga fali eza babiloko na yo moko ozobimisa oyo oinvente. Est-ce que ngai nayebisi yo ke ngai na kobeta yo to na bandaki koraconte histoire oyo ya ING var kuta lobi ke non ifeza ozalaki olobaki yango kaka ndenge blague tosala blague ngai na yo moto ataka ngai oyo afinga ngai na TikTok ye nakangi yo te lelo nzela tokobunda ngai kutu nalobi ke ngano tozobunda nalobaki meme pa ke nakobeta yo et puis yo moko oza témoin yebi makambo oyo ngano tosololaki mais okomobalusa makambo awa po bato bamona lokola ke makambo yo ozoloba eza ya solo or c'est faux ozokompana ngai na répondre yo kaka po ntango ngai nazalaki na se na yoki makambo ozoloba contre bagaulois yango na répondre yo nalobi ke te Panther soki bagaulois bakomaki kofinga yo to kokondane yo parce que yo outaka comme warrior oya bagaulois bayamba yo. Alors sikoyo yo moko susu oye kobalukela bagaulois yango bagaulois batombokaki yango nga napesi exemple ke oza lokola ozalaki lokola mwana nioka oyo bagaulois babokoli me ntango okoli okomi koswa bagaulois na sanso wana nga nalobi no siko bamakambo nyonso oyo outi kobimisa awa ezoconcerne nga te. Est-ce que yo si omona ngai place nga na ofinga mutu ndenge olobi ke ono nafinga Mobutu nafinga nini est-ce que nga mpenza nafinga bato nga finga bato te ngai soko omoni nga na ye na bimi na ya nde koreplike nga na yaka nde en réaction tu vois et puis bamakambo ya koloba ke ono soko osobeli bato babiye osengaka obie batrain tout ça banini eloko wana nasalaka yango parce que namonaka yango ingratitude ya bato oyo nga nazosunga vevana totiala close na makambo ekomi personnel ekokoma batro personnel ici bon makambo eza personnel na gera yango te kwa oui va ngakutu naokena ona ndenga personnel parce que nga na orepondre ka makambo po ili ya botiko parce que nga na kootrouvango normal te
yo mutu oyo ozo ya ozo senga ngai avie sobela nga tike kabela nga tike na sobela tike pe yo kaka mutu wana oke quelque part ozo finga nga ata bino mokolika mandengo wana est-ce que nana wa ko tolérer lo bandengo wana donc voilà donc pantel makambo nyonso yo lobi awa ezo concerne ngai te loba peut-être ozana bato mosusu oyo bafinga yo tout ça banini nga natikali kofinga yo te mpe nafingaka te donc olanga na eloko na yo soki osombaki biye na yo ya fere oyo ya concert yaka na yo concert mutu moko akopekisa yo teke yo ya concert te tout ça banani omona biloko ya le cadre warrior c'est bon boni bandeko bo tika okanga le vieux comment micro s'il vous plaît. Donc, veto, tout tika est comme trop, comme trop personnel, yo loba, et olukande omsusa, komata loba, et moi je pense que tout, biso to gera makamboza, personnel, pardon. Oui, si bon, si nanga na kiti nanga. Oui, mon vieux. Voilà. Ok, papa, Voilà. on a toujours. Yeah. En tout cas, bonsoir à tout le monde, panel, Mobimba. Donc, si on a vendu qui vraiment, en tout cas, dans un peu mal à l'aise. Bon, nous avons expliqué dans notre débat, nous avons auto le basico news. Et là, il y a un batu belé, baye bakate, baloba makambuka ya fere, ba vanda na yete baye biete. On a nous expliqué batu, on a batu défi, parce que nga, on est naza awa. Naza na yebi fere de A à Z. Voilà. Et là, on a quoi autour de Bakeno, à Kamusinga, à l'obi, na Congo, mamuta, à l'équipe faire na royer mazate, na kobi nazate. Maintenant, on a expliqué ndeko. Na on confirmé avec Fox. Na maison mère, n'est pas na maison mère. Il y a deux chanteurs, premièrement, au bal l'équipe on fait na royemba, au faire à neko jalousie bango. Na otanga ba komo la bango. Il y a Liboso, Lacoste, il y a mi balé à Jan. Le demi c'est là. Baza bateau. Baleka qui fait na koyemba faire na koleka bango na kobina mais na koyemba baleka faire j'ai des preuves c'est pour cela lokola faire a mesana aza muta ba domination yango wera yembi sala coste belé na Jani na Kibwisa et ça là est vertige et ça là est jalousie akenda ko jalouser la coste né la coste balongole na maison mère bobenga bagolo bazarate bato bobenga na bagolo wana na révélé bino lelo baza bana manzaka mankoyi bato bobenga na bagolo wana oko imaginer mutu moko aza mukolo ya fere mais azo benga fere papa Hervé nga fanatique ya fere non toza bato oyo baza bato oyo bazalaki na maison mère baya ko soutenir fere à cause ya frappe oyo fere azwaka auprès ya Fali. Parce que état poza aza mwana wenge bakoti ka ibongote ne ba ya soutenir ye bagolo bazalaka te so tali ba age mais bagolo bazala mobondo bazala te ndenge ni bazala mobondo te papa tukolo ba wana bana maison mère bagolo bazalaka te la kombo ba changer wana bana maison mère papa toyebani te wana bana manzaka toyebani surtout mingo ba fingaka wana bana manzaka ti toyebani papa toyebani parce que ndenge eza wana moto akoya azoloba akoti na buzoba ya fere kulutu na biso mais je ne sais pas bozalaka wapi ntango maison mère mpo nga na promotion moko na sankara na maison mère nayebi na oloba bamise ebele oyo makambo sankara alobaka nga nayebi namona boya comparer wera na fere est-ce que boza malade be boza maboma be comment le seul moto oyo boko comparer fere na ye eza Fali siko lelo biso bana maison mère tokota su makambo ya fere te siko totala ye ndenge akobunda totala ye ndenge bazobeta ye tokotela esu te donc makambo tu bambata tu Fali obeta ye bakati to okanga ye tokotela esu te totika ye sikoyo lokwa ayaza moto makasi
ok, vraiment, mais non. Mais non. Beaucoup il y a vraiment beaucoup il y a un mensonge mon bébé au cours ça va battre la panel le rôle battre bazar le rôle battre bazar balaniquer pourquoi hein pourquoi Kofi sera bengara Kofi a flatteur Kofi a flatta depuis tout il s'en a depuis la grâce en terre oui mbula Kofi abanda ko landa faire na maison mère pour l'expliquer bino. Premier concert, il y a Wenge Musique à Maison Mère. Première sortie, Makamna Oloba, Botine de la Ferré, Makambo, Ayebiango. Première sortie, il y a Wenge Musique à Maison Mère, Auto, Bétana, président de Paris du peuple. Oyo Ryan à cheval. Qu'on fait ça, ils ont dit concert pour te faire un concert, on a fait. Parce que Kofi a fait ça à Mbongo. Pour Longwa. Vous voyez, on appelle ça Ferré. Hein? Maman na bango. Maman na bango. Hein? Concert à flatteur. À flatter à tous les musiciens. À l'ingénieur de stabiliser l'orchestre. C'est pour cela à flatter à bateau. C'est depuis que tu as la grâce en terre. Mais Kofi a flatté. Hein? Josh Diana a la grâce en terre. Mais Kofi a flatté. Pour à déstabiliser. Vous savez quoi? Et ça rôle là. Maasai a dominé sans le savoir. Mais tout ça a awa. Tu redéstabiliser concert na bangote, tu ota la rabu no na goizika. Tout à ma campagne surtout. Ba na ba campagne ya mabe, mais eloko ka onga nazo pekisa bato. Botika makambo ya ko comparer Ferré na Wera. Baza niveau mokote. Barotika la rappel aux à la niveau mon côté comme on a le loti kino yeso rozonga ba exploit au wera sala na makama musique faire ata na linza kata nkuta comité na musapia sena nkuta comité oh butu ba okumisa grand butu ba okumisa mobondo botangela nga combien de stades au faire beta na carrière na ye en Afrique. Exactement, à part le stade de Martin. Combien de stades au faire beta? Mais ce qu'il y a fait que vous n'allez pas wera beta ici combien de stades en Afrique? Ceux qui baillent billet lelo na bateau tout. Mandeko tout tapoter là s'il vous plaît. Na batutu oyo ye lelo aotila ngai na neza awa lupango liboso o fera somba na vie na ye nga na contribuer mbongo nga mbongo na nza na kati oui bona nini wana na 2003 na Angola bato bazala na Angola na 2003 na Kafunfu na hospital yo makambo eza vrai nga na pesa faire mbongo na 2003 na Kafunfu. Ok? Ngai na pesa faire mbongo na 2003 na pesa faire na pesa Bill Clinton na pesa JDT totambu soki bana lunda baza awa ouais na Rolandela kono ndeko azo ndeko o chité tozwa ndo parce que na pesa que 5 après na baction 1 minute ça 6 minutes s'il vous plaît chité tozwa ndeko mususu mais oyo intervenant au Qatar au Baksa on te papa on a intervenant il monte ils a 5 minutes na Baksa plus 1 minute na Baksa la gueule papa kozongi la yo na bi kozana ebela koloba ils a trop news ils a trop bela ko sepa oyo baye babato baye lelo donc la musique ba comprendre lelo monte ba yebi ba réalité te